Mbote bandeko balandi émission Mbongwana nazali na sengo ya kozali boso na bino lisusu mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino o bolanda kana bokebi penza émission Mbongwana esika nyonso ezwami bino mbote mingi na bino bandeko ya diaspora bandeko ya Congo Brazzaville pe ya ba province misusu mbote pe boye malamu na émission na bino pona mokolo ya lelo to yambi mwana mboka Blanchard Mongomba oyazali bongo secrétaire général ya Nouvel Élan et longo na yende to kosolo la mai matali actualité politique qui est le Congo démocratique sans plus tarder to ki sa invité na biso mbote maître Blanchard mbote na yo mbote maman Rosette merci mingi pour l'invitation puis na profiter dans l'occasion kope sa ba lundi ya émission Mbongwana mbote pe équipe mobimba ya Mbongwana mbote lisusu merci mingi mbote na yo pe lokola toyebi ete République démocratique du Congo ezali frappé na troisième vague ya pandémie ya Covid-19 après 15 jours il y a ba mesure annoncée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango etikali en application kino lelo toyebi ba mesure yango ezali pona kosunga na komibatela pas plus de 20 personnes ba pekisi attroupement ba snack ba terrasse ba boîte de nuit nyonso etikali ya kokangama ba restaurant ezali ko sala main na nombre ya bato penza mikie esengeli na bato komibatela koyeba kolata ba masque ko garder distanciation ba geste barrière penza esengeli kolandela yango na bokebi penza mwana mboka Blanchard Mongomba moi liloba par rapport ya ba mesure oyo ba décréta ki 15 jours pona ko sunga batu na kokima bokono oyo ya Covid-19. Maman Rosette yambo penza esengeli naebisa bayi ekolo bana ya Kisasa Congo mobimba bandeko bazolanda biso na diaspora solo ete pandémie à coronavirus ezali réalité ezali maladie to pandémie justement oyo ezali ko boma bato ezama sekite sengeli toyeba na komi batela parce que ceux qui tomi batelité toko risquer to subir sort au bandeko ebele to sil na kobungisa na mokili mais au-delà il y a réalité wana maman Rosette et sengeli to le ba bosolo pambate ceux qui otali na bikolo nyoso ba gouvernement o ezali responsable tango bazali kozwa mikano bazali kozwa ba mesure pona ko batela bayi ekolo na bango population na bango po ete bayeba na ko mi batela bayeba na ko kima o ezali pandémie wana bazali ko tali sape rôle na bango lokola l'état mais oyo ya biso l'état azali ko sala nini à part le fait ya koloba ete esengeli bofanda bato 20 te esengeli bo matabus bo ete esengeli à part yango bazo salari obligatoire ya masque mais maître Blanchard peut s'appeler l'état à 100% fauté ça peut biso bandeko moto mosusu ba koyebisa lata masque azuka masque na tia ngona se ya kingo awa tanga ko mona policier a matisi ya zola ta masque te pona ko kima bokono mais azola ta masque pona ko kima moto ya miobeko to agent ya l'état o ya ko senga ye mbongo na simana yango ete esengeli ko futa mondi ya motango boy. Mais ce que moni moto na lolenge wana benga e na pete pesa etoli yebisa ndeko maladie ezali ndenge nga na utikolo bawa orebisi lata masque na malamu po mi batela o batela pe bandeko basusu mais tango yo l'état ozui mokano olobi to lati masque te au futi 5000 francs sikoyo tuna motuna l'état est-ce que somba ki ba masque pour akaboler la population en ofele parce que sengeli to bosana te population ozo senga ete soki alati masque te si bien que ezali malamu pona komi batela ko batela pe bandeko basusu mais population ana azali na chômage population ana azali na pauvreté azana misolote tango yo omoni alati masque te peut-être aussi c'est parce que azangaki kotomitano babengi 500 francs na lopoto yako misombe la masque wana mais yo l'état ozali responsable rôle na yo ezali nini ezali yako somba ba masque ko kabolela bandeko oyo nyonso tu bazana yango te comme ça ce que moni moto alati te lobi mais oyo c'est que sali nanko parce que ngai l'état na pesa ki yo déjà ofele olata o moni ngobila amekaki moi ba décision na impopulaire oyo zola ki sa solo ete ngobila azali
mokambi ya Kisasa oyo ya en tout cas ya oyo Kisasa azwana note mokambi oyo ya lolenge wana bantu oyo tout baleka c'est vrai bazala malamu te mais yango bila eleki lisusu mabe mingi koleka mama. Pourquoi? Oui bien te ye aebisi bato par exemple que non esengeli ba bus soki omemaka 20 personnes na kati na bus na yo sur 100% et sengeli au réduire de 50% la capacité na mais motuna auto tuna kingobila est-ce que tango au réduire pourcentage taux capacité il y a bus wana ya komema bato en contrepartie est-ce que obimisi ba bus mosusu na nzela po ete eyeba nako diminuer en tout cas pas si y a transport parce que il faut que être ceux qui battent babimaka 100 chaque matin na barré de bus pour être bazwa transport bakotaka 20 na 4 na bus maintenant yo le bête il faut pas même ba matal sous 20 te ba matal 10 c'est que ceux qui 5 bus montent ezali comme mabango il faut que comme ça ba bus 10 mais yo l'état est-ce que bakisa ki ba bus wa tout ça, ce sont de réels problèmes. Il y a gestion. Lever mesure wana. Bah lever mesure wana, maman Rosette, mais et ceux qui wana te parce que les lots ceux qui toki na makambo ya ba terrasse. Bo peki si bato ba fongola ba terrasse te, c'est une très bonne chose pour na komi batela na pandémie. Mais sort, il y a bato o bazali koteka masanga wana po etabi ki salibota na ye. Yo l'état ou réserver les bango en tout cas sort nini to réserver les bango mesure nini o eko pallier na situation o créer les bango wana il y a déficit na niveau il y a caisse na bango ba oyo ba sala kawana ba tenancier wana topé ba barman tout ça ba to wana nyo surtout mais ba bika kaka wana. Donc l'état normalement ce cas là qui est responsable alinga ki ko accompagner ba mesure na yewana na ba subvention na ba accompagnement ya moi misolo moke po ete bato ba sentir solo ete si bien que l'état azali ko senga na biso to respecter ba mesure au po ete to mi batela mais sur le plan social l'état a abandonné qui l'état accompagner population ben l'état responsable a koki kaka ko sala bon ce que moni l'état après si kaka ba mesure sans accompagnement sur le plan social c'est des années l'état irresponsable pour sengeli ko bengana bango ba pesi mutu no sondingis akosa ata masque na ata na tissu ya liputa o ya propre maman Rosette masque na yo moko balakisi bato nyonso balakisaki partout ndenge nini esengeli kosala yango ata na maboko yo moko kosala yango osokoli yango orepasser yango ogarder yango propre mpona komibatela c'est d'abord la santé ya mutu yo moko avant l'état ya na en second lieu. Maman Rosette nga nazali d'accord na yo na mai au lobby et puis nazali ko plaider pour été bandeko to sala effort pour été tomi batela na pandémie à coronavirus na ba moyen surtout au to ki ko mettre en place pour été tomi batela mais yango tende ekoki ko bungisa biso rôle ya l'état yango tende ekoki ko bungisa biso esika o l'état zali lokola tata yo moni na ndako maman Rosette tata moko obimi na tongo otiki mbongo ya lipate otiki mbongo ya fufute mais tango yo zongi na pokwa oyebisi mama soki na kuti na mesa na ngai biloko ya kolia te na bengani yo na ndako soki na kuti yo mwana na moniete ozali kolia epai ya ba voisin libanda na bengani yo na ndako mais esengeli yo tata moto ozali responsable au mituna est-ce que o assumaki o ezali rôle responsabilité en tant que parent c'est ça le vrai débat c'est ça la grande question parce que moni lelo même oyo utiko lo bana maman Rosette ngana zana na benga yango chance ya kotambola na ba province na biso bikolo bipa union surtout na utaki mais ce que otali degré à pauvreté o ezali au moni ndenge olobi wana moi singa moi elamba tout ça mais ezali luxe et pas ya bandeko basusu moi et lamba muke azali na yango alataka yango tongo midi pourquoi mikolonion surtout sika oyo moto ya bongo zotinda akata yango lisusu po atonga masque raisonner niveau ya pasi ozo bakise la moto donc mboka na biso maman Rosette esengeli te to ka soni koloba yango c'est vrai que ezali pasi koloba mayewana mais eza réalité o ya mboka na biso soki to lobi totali réalité na biso en face te to koyeba te lo lenge nini esengeli to résoudre yango
nous devons reconnaître que la population congolaise, surtout, bazali ko vivre na ba fin fond na ba province na biso, bazali na situation moko o ezali misérable o koki kondimate. Peut-être na Kinshasa, toujours ça l'assemblant, il y a tango tobimi na kutai na moi maman Rosette akabi moi lipa, apesi moi 10 francs tout ça, mais bandeko ba susu na ba province, aza ata na isika o ya okende ko luka mai ya komela te. Omonie que ezali pasi mingi. D'où le rôle, la responsabilité à l'État, parce que tant que l'État a joué kampako o ya biso, a joué kayangote po akende ko tondi sama bengana bango ndenge tozomona lelo wana ba nouveau riche. L'État a joué kampako po ayeba na ko assurer survie, à assurer lendemain il y a population parce que ça n'a pas canet il y a ba covid il y a ba catastrophe il y a ba situation moko o ezokome la bato bokana ki yangote mais moto o esengeli à assurer ezali l'État parce que l'État misolo na biso o azwaka ezali po asai la biso misala oyo ezali na de manière immédiate mais na oyo mikoya oto ebina noté l'État esengeli a assurer pambate balbaka na le poto gouverner c'est prévoir esengeli ba ko prévoir ba mesure ba situation ba catastrophe oyo ko kozongela ngoto lobela mo moke tourner na yo en tant que secrétaire général ya Nouvel Élan na ba province to ebi ete mikolo yo to mona ki na bilili lolenge ni yo tambola ki na Grand Équateur. Est-ce que ezalaki kaka na Grand Équateur to bozalaki kokende un peu partout voyage yango mosala nango ezalaki penza nini soki bandeko balandi bakoyi koyeba? Merci mingi maman Rosette ya liboso na zali ko profiter kopesa ba militantes et militants ya parti na biso parti monene Nouvel Élan oyo ya mwana mboka Adolphe Muzito mbote bipai biso bazali kolanda biso pambate lelo oyo bandeko bonso ba comprendre solo ete mosala ezali ko salema. Maman Rosette na cadre ya redynamisation ya parti na biso pambate uta nazwaki mokumba monene ya kotambwisa lingomba na biso Nouvel Élan en tant que secrétaire général ne sali déjà sanza motoba to na le poto balobaka 6 mois mais ce qui otali na ba mission oyo ezalaki yangai oyo ezalaki lokola ba recommandation oyo nazwaki na mobandisi ya parti na biso to bengi mwana mboka Adolphe Muzito ezalaki justement pour redynamiser parti na biso na niveau ya base parce que bato bazalaki na moi confusion bazali ko banza été Nouvel Élan ezali bobele c'est parti de cadre oyo moi boania ele kaka mingi moi le poto moi ba chiffre tout ça ezali ko bangisa bato mais yango moni mission onga na zwaki ezalaki non seulement ya ko affirmer Nouvel Élan comme étant un parti aussi des cadres mais surtout kotali sa côté oyo ya parti de masse parce que wana ezali eloko esengeli to bete la cassette parce que en tant que socialiste en tant que parti oyo et botamina Adolphe Muzito oyo azali bongo descendant il y a ba père fondateur tokokaka kakoza la partie des masses c'est comme ça que moni na mikolo mileka ki na bandaki tourner na Congo central tozalaki na Kisantu tokendeki na Mbanzangungu pe na sukaki na Kimpese pona koya mbangu kokende kolanda bandeko ya Équateur parce que tourner en maître Blanchard na ozong c'est le malobe zalaki kaka pona ko implanter parti ou bien redynamiser motu na ngo penze zalaki ni effectivement maman Rosette ezalaki pona redynamisation parce que ce qui te le bi implantation parti Nouvel Élan ezala implanter utakala parce que il faut to le ba wa été tozali ko exister juridiquement depuis 2019 mais mon mboka Adolphe Muzito en tant que leader oyo azana vision monene ya mboka tango to bandaki na ye université populaire oyo ezali d'ailleurs école ya militant école ya parti pa ina biso to bandaki na ye ko véhiculer oyo ezali makanisi na ye na nzela ya ba tribune to tambolaki un peu partout dans mokili mobimba parce que to kendeki même na diaspora pour na kutali sa solo été tozana vision monene et à partir ya occasion na isala qui était na chaque province qui non à niveau ya diaspora to zwaki ba base oyo ese chama ki pour na ko véhiculer oyo ezali vision ya mwana mboka Adolphe Muzito tango sur le plan de droit to e ko formaliser to zui Nouvel Élan comme parti politique parti na biso et s'implanta qui déjà bipa union sotoana bandeko wana ba se transforma qui directement le kola ba comité exécutif il y a parti Nouvel Élan au niveau de la province mais tant on a kitaki
Et ça là qui justement pour nous redynamiser, parce qu'il faut qu'on reconnaître été si bien que déjà parti ça là qui met hermoko tozaki ko constater ngata ngona zui mokumba ya parti na constater qui moi léthargie moi kilo na lolenge ya kosala, c'est pas parce que bandeko baza ba incompétent, mais c'est peut-être parce que bandeko balingaki ko mona quand même présence il y a une autorité il y a parti aya pour ça bango mo mulunge wana ko basala mosala. C'est comme ça que tokitaki nazaki na Congo central ndenge na lobaki wana, mais na silisaki étape ya Congo central na kitaki na Équateur parce que kuna na kendeki kosala ndenge na lopoto balobaka d'une pierre deux coups. Premièrement pour représenter mon amboka Adolphe Mozito na invitation oyo azwaki pour na ko prendre part na sacre ya Monseigneur Likolo ya archidiocèse ya Lisala et pas yoapi ba komisaki archevêque ba invitaki personnellement mon amboka Adolphe Mozito pe na occasion il fallait profiter pour na ko redynamiser parti na biso na lekaki na Lisala et pas yoapi na installa qui li sous comité provincial ou eko stambole sa province ya Mongala pe ville ya Lisala. De là na yaki ko kende na Bumba na territoire ya Bumba pe na installa ki bango na cité ya Bumba na ba en tout cas ba secteur nyo surtout na bande ko ba sala mosala tango na silisi kuna na yeko kende na Gemena na province ya Sud Ubangi. Mais particularité zali nini Mama Rosette bipa nyonso na leka ki wana soko ozui Lisala kino na Bumba ezali 165 km. Mais pour nako koma wana na 165 km alors que ezana ngo grave mingité, mais comme grave pourquoi? Parce que état ya banzela ezali malamu te. J'étais obligé à kokende na ba moto o awa biso na Kisasa to benga ka wewa 165 km ezama sekite Mama Rosette na état ya banzela tozo kota ba zamba pour na ko atteindre territoire wana ya Bumba. Mais motuna ezali bato ba mi benga ka bakolo Bumba ba mi benga ka bakolo Lisala biso nde mototolo na ba base tout ça bazala ka wapi? Parce que parmi bango ba ministre bazali, parmi bango ba député, ba ADG, ba salape misala uta mobutu kino na moya lelo, mais nini baza ko pesa na population, nini baza ko sala na ba territoire na ba province na ba. Donc ezalaki vraiment ya pasi Mama Rosette parce que tant on a longo les sous Lisala pour atteindre Gemena na Sud Ubangi 350 km na moto na kati na bazamba na zozo ba risque wana, non pas parce que tout ça qui ko poursuivre intérêt songolo mais pour na souci à population. Mais na mituni motu na bato ba mibenga ka ba kolo ba province wana ba kolo bisika wana musani ba salaka. Et je profite d'ailleurs de l'occasion Mama Rosette pour na koyebisa bato ya IGF mais mosala o bazako sala ezala kaka mosala oyo ya ko sepelisa elongi yande ko chilombo te. Mosala o bazako sala efeza la mosala pour na intérêt à peuple. Lelo yo bato ya Foner oyo bazali kozwa misolo pour entretien à banzela musala nini misolo ani sala parce que ndenge na lobby de 165 km à 350 km ce qui otali était à banzela ezalité. Pourtant bango misolo wana izala créé pour nako batela ko bongisa banzela ne fiske ko futa ba cantonnier bakata ata matiti na ndenge ya maboko mais esala makate ezotali ça solo été aventurisme ezali mingi na lolenge mboka ezako tambola lelo. Nous devons nous en tant que peuple nous lever pour nako fongola miso totika kolanda ba théâtre ba comédie o ezole kawana non état de songolo contrôle ya soki nini il faut tout monde clair état de droit soki ezali effective, nous devons sentir l'état de droit de manière réelle, de manière concrète, et pas y a bateau bon, so ba bazali kotambola mabe, so qui IGF azo sala mosala ya contrôle pour na ko battre la misolo ya l'état, mais singeli ya sala yango na lolenge ya malamu na entité nyo surtout sans que baluka ko sepeli sa famille politique songolo to moto songolo paka. Après étape ya Congo central na Grand Équateur, étape o ekoya ezali na bituka nini. Mama Rosette mosala ezali monene. Mosala ezali monene parce que tokotambola na Congo mobimba ndenge na lobi dans le 26 provinces ya ekolo Congo, le nouvel élan est implanté, le nouvel élan est représenté. Ce qui fait que après étape, il y a une partie à Congo central, une partie il y a Grand Équateur, na poso ezali koya na banza na zozonga na Congo central tokozala na Matadi na bana ya Matadi, tokozala na bana ya Boma, bandeko ya ba province, mo ba territoire nyonso ezawa na tokozonga pona ko silisa étape ya Congo central et après na kiti Mbandaka na Keichwapa ko silisa étape ya Équateur to kei na province
y a Nord Bangui pour aussi ça Grand Équateur mobimba ceux qui te zongide tu continuer et pas il y a bande konabiso il y a Grand Bandundu tu qui te tamboli kuna après tu qui Katanga tu qui Maniema tu qui Kasai tu qui Kivu partout dans la province orientale tokotambola pour na kotali ça solo était nouvel élan tous allez partie de masse tous a bien implanté et surtout et là quoi mon tuya mon sous peut-être esengel kolobayango maman Rosette pour na kotali sa vision au moins mboka Adolphe Muzito azana tango toza ko implanté ba bureau topé ba comité o ekotambisa partie na biso tozo pesa bango na fongola ya bokambi po ete totali sabango solo était vision autre tozana yango ya Congo ezali vision ya monene toki jamais kopesa moto mokumba pe totika na balabala asanga koyeba mosani na osala omoni ba carte de membre o ba militant na biso basombaka 2000 francs cotisation ba militant na biso bapesaka na base moins 500 francs ba cadre na biso na nouvelle élan maman Rosette to batela ka misolo pe to ebi valeur ya misolo misolo wana to sangisi mwana mboka Adolphe Muzito a pesi vision na ye pe na niveau ya comité exécutif na niveau ya conseil politique de lobby ezali vision ya malamu oli misolo oyo to bebisa yango to sombande bisika oyo to ko installer ba comité na biso basala mosala non pas comme ba locataire pour lobby to sanga misolo ya kofuta mais to sombi na mwa mabele ata mwa moke to meki ko tongela bango mo esika pe to installer bango to pesi bango bafongola ça c'est une image c'est une vision ya Congo auto zali ko lakisa déjà que lobby tango to ko bokambi to ko banda ko développer Congo à partir ya ba entité de base lolenge nini ko tongela bango ba infrastructure que ça l'a été banzela parce que ba infrastructure ici j'englobe au Italie banzela lotiliki mai bandako pour être population aye bana komi zo en charge aye bana komi développer à partir ya entité na de base et sous kapeka na malobate toko ba décrété le 6 mai par le chef de l'État, état de siège qui prorogé à l'unanimité pour une troisième fois. Tout le monde qui va député nyonso qui au nombre il y a 340 bandima qui prorogé les sous état de siège pour 15 jours pour la troisième fois dans la province il y a Ituri Nord Kivu. Lecture na yo par rapport na yango. Maman Rosette lecture nangai ezali ya koloba ete maende kochilo mbwazali kosala peuple congolais et sengeli to fongola miso parce que crainte ekominini to monaki Kabila tango azalaki ye moko na bokambi parce que lelo ba koma yena ndeko chilo mbo na bokambi te kochilo mbo mutazo kamba to ebi chef de l'état za moko mona mboka te soki otali lelo ba bazali majoritaire na kati na assemblée o ezali censé ko faire passer ba programme ya bokambi oyo ndeko chilombo lelo yo afandi ne bonga wana ezali nde majorité oyo ya Kabila et ba celui-là non te ba changer de combo ba komisa yango union dite sacrée mais to ebi été sous-bassement racine na bango ezali nde Kabila parce que tango nyonso yambo ete bazo mokano songolo pakala bakenda kotuna Kabila lingini la preuve c'est que lelo bazo wele la seni bazo kabola yango entre yem bango maître Bécha yambo ya nolanga na motuna wana eza na motuna moko bato mingi bazo tuna biso na cité bazo loba bon tozomona bandeko ndeko tolobela na ndeko Muzito bazo loba mingi na libanda ya hémicycle to ebi ete nouvelle l'empesa na ba député yemorope jamais tout le monde a un hémicycle ceux qui défendre il faut défendre na kati assemblée nationale pourquoi ça la kayango libanda ce que ça na likambo koloba a bengisi réunion conférence de presse a pesi point de vue na libanda na tango ye aza député ba toucher pe ba émolument pourquoi pe ko sala yango na kati assemblée au lieu ya ko sala yango libanda yambo ya nanga likambo etali prorogation po e yelinga siko yambo de peur que na bosana. Maman Rosette mwana mboka Adolphe Muzito na bwani nyonso azali na yango na maemonso asali pona ekolo Congo akoki kofanda na kiti te pe liboso na ye mokambi ezala motoloko la mboso mwana mboka Adolphe mais molima zwaka ba avantage ba député zwaka te na koyanola o makambo ya molima na koloba ete ezali misolo ya mboso te ezali pe misolo ya ndeko Chilombo te misolo o bango bazo dondola nango na ba jibu ba misolo wana zwaka ngo pasa la mosala na kati ya hémicycle. Maman Rosette mwana mboka Adolphe Muzito na bandeli pona koloba ete akoki kofanda na kiti te po ayoka ka motoloko la mboso liboso na ye apesa ka mitindo
Et koki ko sale matin maman Rosette. Non pas parce que azako minimiser ye en tant que personne, mais c'est parce que akoki ko zala devant bato oyo bazali kote kamboka te pona ko vimbisa mabenga na bango. Oui bien te tata wana mboso na tango ya Mobutu awa ye akimaka kendaka na exil parce que lolenge bastambola kina maréchal Mobutu awa izalaki malamu te et c'est pelisa ki peuple te. Mais lelo oyo ye wana zongi ayeli susu na makambo bobele se akaniaka tala maya uti ko sala. Atmemi ndeko Chilombo atako ye moko ndeko Chilombo azalaka na mabe na ye mais mboso aye ko kotisa ye lisusu na libulu 27 millions de dollars maman Rosette. Oui, 27 millions de dollars et kotonga 27 000 kilomètres plus ou moins yanzela. 27 millions de dollars et kotonga ba hôpitaux modernes et kotonga ba école ya malonga parce que partout dans la province bana bazako fana na mabele bana bazako comment professeur to pe enseignant akouta na ndako na aye na mo eteni ya libaya a télémission na yangonde azotangi la bana mais eza na bato moko bazo dépenser plus de 27 millions de dollars pour na komi pe sa ba jeep. Mais ce que otuni mon salani ni bazo sa la république. Mais moi na kati yote to ebi likambo ya ba jeep wana ezalaka mbala na mbala. To monaka législature nyonso ba député bazwaka ba futaka na misolo ya bango ba pesa bango to monaka bazwaka ba extrait to moni ba yokoso ba patrol ba kataka bango mbongo na misolo na bango ezate cadeau ba bimisi kaka boye pona ko pesa bango to ebite ba député ba kofuta na misolo na bango. Ozali na raison na yo maman Rosette. Effectivement to monaki yango na époque oyo mona mboka Olivier Kamitatu na parlement en transition ba pesa ki ba jeep na nzela ya ba crédit na 2006 bazwaki lisusu kaka na lolenge wana na 2000 na banza 11 bazwaki na 2011 bazwaki yango moto na ndenge na eza mécanisme oyo ekoki ko salema ete ozali na moi salaire na yo zwaka l'état topé institution na bino boyokani bolobi ete tozana posa ya mituka mais mituka lokola mosolo ya kosomba yango cash ezate institution na biso zo engagement na banque Songolo banque wana a se porter fort pour na kokende kobimisa misolo na en espèces apesi na constructeur oyo azali kosala mituka ba Jeep Songolo pakala neti zaki ya époque wana ba Nissan a futi misolo pe banque a commis kokata kaba député ndambo sanza nyonso tango bazozo azolongola ka mwa ndambo po ete esungaye a remplacer na misolo oyo ya futaki et pas ya constructeur oyo ya azolaki bino ba Jeep mais na moyi ya lelo mai outi koloba wana ozana raison mais oyo ezosa malelo eza réalité on a te maman Rosette ce que la nimbo soko dia poanga alobi ezali don ya ndeko Chilombo olandi ndeko na biso ntambwe ye alobi te tozui yango na crédit olandi ndeko mosusu Jean-Jacques Mamba ya alobi te ezali mituka ya mosala na cadre ya mosala na biso mais finalement olandi o mosusu kuna ndeko ya lisala na uti epane na lisala kuna zéro libungu tulu rapporteur na bango na uti na lisala eloko ezalite mais azomikumisa moto ya lisala maloba moto na moto azolobo ya ye maloba finalement to kondima oyo wapi vérité ezali oyo député ba kopesa misolo na bango bakati bango misolo bazui ba Jeep oyo biso to yebi mona mboka soki ezali oyo lobi wana maman Rosette na moni balingi bakotisa wana libulu balingi na sunga pona koloba ete soki ezalaki crédit bakokata bango misolo esengelaki bayebisa biso banque nini oyo andimi kozwa mokumba ya okende kufutela bango misolo pa ya constructeur wana pe akobanda kokata bango sanza nyonso motango boni ndeko na biso Eliezer abetaki monoko na émission ya mama mosusu wana na radio abetaki monoko batuni bakokata kabino motango boni aebite bako banque nini aebite eza pona kotalisa solo ete peuple congolais azana chance te mais tolobi ete chance te wana eza ya libela te ezali kaka pona mwa législature oyo illégitime et koti contre volonté ya peuple biso toyebi ete nouvel élan tango tozozwa bokambi tozozongisela peuple espoir na ye maman Rosette peuple akomona lolenge bakambaka mboka sans que bozwa kanyaka angani ya peuple parce que batata lokola bamboso wana esengeli akende kotala bakoko afanda na ino na ndako atika makambo ya bokambi parce que lelo oyo bazotalisa solo ete bango banso na bakabunda lobi balobaki ete mama na biso mabunda moto azali kolia misolo mais lelo tomoni bazoloba lisusu te parce que na kabunda na mboso bakoti lingomba moko ya kopombola kesi ya l'état la preuve yango na makambo ya ba Jeep
mais na zongi na motuna na parce que ngai ko kimisa ngai on makambo état de siège et loko biso tozomona ete ezali somo ezali stratégie o ndeko Tshilombo abombi na sima état de siège wana alingi a perpétrer to azongisa maekabila asalaki tango azalaki ye moko na ba élection ya 2018 omoni bandeko ya Beni ba kendaka na maponamite parce que ya ebaki ete este kuna azalaki na ba chance ya kozoba vote yango omoni akendeki na stratégie ya koloba ete bango bako voter te parce que bazali na makambo ya Ebola nzoka bakokaki na bango pe ko voter na ilumbi lolenge moko le londe ko Tshilombo na ba prorogation na ya azosala to comprendre na sima na yango ezali koluka komema maewana kino na suka pona kosala ete bandeko na biso na moment ya vote ba voter te po ete ba ko justifier ete bazali na état ya siège mboka ezali malamu kuna te po ete bandeko na biso ba pesa o ezali droit na bango te tout en sachant que yé na est wana bato bazo ndima ete parce que moni député na biso o député mosusu ya province na banza Ituri ba uti ko kotisa na prison inutilement parce que alobi bo solo ete ndeko Tshilombo makambo alobaki za ka solo te pona nini ko kotisa moto na kasho po alobi bo solo ndeko Tshilombo alobaka ete akocha état major na ekuna ata mokolo moko ya sala yango te alobaka ete akosilisa guerre maso aloba po na bandeko ya esthétique ala kosala mate mais tango moto alobi yango polele bokotisi na boloko na banza ete même Zuzio azali kokotisa ndeko député na boloko ye moko na motema ne azalaki kolela alobi tato alobi makambo ya solo mais nazokanga ye po na nini mais lokola kaka esengelaki kosepelisa ndeko Tshilombo basali yango metozo ebisa ndeko na biso député esika azali azolanda biso azali na soutien à peuple nyonso surtout azali na soutien ya bana ekolo parce que alobi bo solo afingi moto te ayibi pe eloko ya moto te lelo yo ndeko Tshilombo akei ko fanda mwa sanza poso mibale ndenge afandi kuna bato bakanisa ke ete akei ko fanda po ete bitumba esila nzoka vérité ezali nde po ete akende ko céder o ezali souveraineté na biso epai ya Kagame kokende kosala ba accord moto azwa minere na mabele ya Congo esengeli akende kotuna Kagame ezali soni mama Rosette yango biso tolobi tango biso bana lamuka na nouvelle la na kati tokozwa bokambi ya ekolo oyo ya liboso ezali kokata contrat wana oyo ndeko Tshilombo apesi na Kagame kokati yango pasola yango mama Rosette pamba te ezali soni ezali kofingisa bayi ekolo ndeko Tshilombo moto mosusu te kaka ndeko Tshilombo akende kopesa Kagame occasion ya kozwa biso lokola ba marche pied na ye moto azui azo piller nkita na biso azo boma bato na biso po ete azwa nkita wana pe okei o légitimer position na ye olobi ete na officialiser boyibi minere na yo na ekolo na biso na officialiser le fait que oza premier producteur ya coltan nzoka nde na mabele na ye coltan ezalaka te mama Rosette moto ya lolenge wana na banza ete peuple asi a comprendre ete dès que biso tozozwa bokambi na biso awa na 2023 ya liboso penza tokatisi na Rwanda tokei kobotola mikanda na tuto pasoli yango soki tosilisi kopasola yango nde tozongisika oyo na mboka kotala mabe nyonso oyo bango basali na mbula mitano oyo bazwi contre volonté ya peuple congolais po ete tofaire décoller mboka na biso ekenda liboso tokende na likambo etali cour constitutionnelle olenge nini auti ko déclarer conforme loi ya commission électorale nationale indépendante maloba na yo par rapport na yango mama Rosette mboka oyo koloba tokomi pe kolemba peuple congolais esengeli totelema totalisa solo ete atako 61 ans après indépendance oto moni solo ete tozwa lipanda te non pas parce que to bunda kité parce que ba père fondateur batata na biso balumumba ba bunda bitumba ya makasi mais indépendance wana ezala confisqué epai ya bato oyo ba travaillaka toujours pour l'intérêt ya ba impérialiste epai ya ba recrue ya ba puissance étrangère pour na ko chosifier biso pour na ko komisa biso peuple congolais bato pamba mais biso to lo biso lo ete toko tellement pour na ko talisa ete lelo oyo puisque to prendre conscience ete lipanda o esengelaki na biso tozwa na lolenge ya solo ezala confisqué et pas ya ba néocolonialiste o bazali na ekolo Congo esengeli to reprendre indépendance na biso na mama Rosette
Oui bien te soki otali lolenge cour constitutionnel wana ezalaki installé en violation ya mibeko ya mboka. Mon mboka Martin Fayulu alobaka yango na époque wana balobi te ye akomi kosola na Kabila babosa nti moto akenda omela champagne na Kabila na Kingakati ezalaka ndende ko Chilombo. Balobi te ye asangani na Théodore Ngoyi pona mais mokili mobimba et nota de manière claire était ndeko Chilombo anomaki bazuzi en violation il y a loi portant organisation et fonctionnement de la magistrature dans mboka na biso pe ya mobeko likondi pamba te ye alingaki kosala ete bato oyo ya ye baleka na cour wana po balekisaka lolenge ya mibeko oyo. Mais biso tolobi en tant que peuple, en tant que souverain primaire, tokotali ça a été peuple nde moto asalaka ba institution. Ba institution moto esalaka peuple te mama Rosette. Kokali sana lolenge nini boko bimana nzela to lolenge mwana mboka lisanga bonganga lobi ete esengeli dynamique moko esalema dynamique de crise concernant modification ya loi électorale. Mama Rosette kene na logique wana to boko sa lolenge nini. Tozali bayi politique tokoki ko dévoiler maelo ya biso awa na etando ekete. Mais tozoyebisa bandeko wana baye baete toko mitika te lokola ba meme ba mema biso bisika o bango balingi biso toko talisa solo ete peuple moto a créé ka ba institution nzambe moto abanda ko créer ba institution nzambe lokola moto lokola elimo pamba te alobi a créer biso bato na image na ye donc nzambe za moto biso bato pe moto tozo créer ba institution oza ko kamba bikolo cour constitutionnelle président de la république parlement ba cours et tribunaux nyonso wana ezali moto nde moto a créé akayango. Donc ba institution wana ekoki ko imposer biso te makambo contre volonté na biso peuple. Oyebi te mama Rosette mobeko wana soki bazuzi o ya cour constitutionnelle bazalaki na souci ya mboka bazalaki ko travailler pour na peuple balingai ko lekisa yango te pour deux raisons. La première, mobeko o esengeli eya po s'appliquer contre ba agent ya Canal Kin ndenge bozali awa esengeli ba bengisa bino ba agent ya Canal Kin même par le canal ya syndicat o ya bino ata soki ba bengi moto moko te mais ba représentant na bino esengeli ba solola ba se mettre d'accord na hiérarchie na bino o ezali ko kamba chaîne DG pour na koloba ete effectivement nous sommes d'accord ete mobeko disposition oyo ezala pour na intérêt ya biso banso pe ya chaîne mobimba mais bato ya union dite sacrée union dite sacrée mama Rosette pamba te bato lokola bamboso bazana kati kuna baza basantu te donc bango bakani ko décider na ba chambre na bango ete bakoya ko imposer biso loi pe baye ba imposer yango ba voter yango selon volonté na bango mais toyebisi bango ete parlement wana puisque biso tondimaka yango te puisque ezali illégitime esengeli loi oyo ezali censé kozala pona bato banso loi o esengeli kozala pona intérêt ya banso il ne faudrait pas que et dépendre na une famille politique tala lelo yo bandeko église catholique tala lelo bandeko église protestante société civile mobimba baboyi loana biso bayi lamuka to boyi loana sika oyo bango kaka moi union dite sacrée pona ba intérêt individuel na bango babandi ete bakoki ko imposer biso eza ko souffrir na o to bengi bongo manque ya consensus. Puisque consensus est alité, puisque discussion et salamité pour être tous se mettre d'accord autour, il y a un mécanisme où il y a manakati péché à liboso, il y a loana, il y a ngoana où il y a qui normalement na bazouzi ya cour constitutionnelle ba tchango mopandi. Yami balé sur le plan de fond. Totali le lenge maponami salami na mboka na biso mama Rosette. Yo zala na biso na kisasa. Oyebiete molimo ndeko yigo tanzambi mope mana kimia. To perda moto ya bongo ya valeur tango nyonso tango na kanisaka ye na okaka motema pasi tango nazoleka na lemba nazotala libota na ye na talibana na ye na tanga na basusu na collège Saint-Théophile na okaka motema pasi maso pona égoïsme ya bayi politique bureau mixte bozu bayi politique na société civile bosangisi pona ba jouer intérêt il y a quelques individus au bazo représenter quelques partis politiques na kat na bureau 2011 même chose 2018 même chose mama Rosette en tant que bakambi en tant que bateau baza ko aspirer na bokambi en tant que bateau ya boania et singela ki tokoba
kobomisa kabato ndenge to mona masasi ebetama na kati na Gombe awa topé sengeli to réfléchir autrement biso na la muka tolobi nous sommes responsables toki ko kende na irresponsabilité te ya ko continuer comme si ba mémoire mitu na biso ezo sala lisusu te biso tolobi moto ezo sala to pesa mécanisme na biso autrement to proposer mécanisme oyo esengeli te to kende na dépolitisation ya seni pona nini dépolitisation Maman Rosette c'est parce que tolobi était lorsque des équipes ya football balingi ko beta bale esengeli te moto oyo ako arbitrer match azala membre ya staff technique ya équipe mosusu parce que ceux qui sont déjà membre ya staff technique ya équipe mosusu match wana déjà score nango ekoyebana avant même que match ici là biso tolobi esengeli biso batteur politique ba auto zali ba compétiteur ba oyo toyaka ko wela na bibonga ya bokambi tozala ya banda même pas na plénière tous à la moi musika to observer tout ça la contrôle na musika to tike la société civile bango na bango bazali ba sans tout ya solo bazali pe na masumu na bango mais au moins bango bazaba compétiteur te Maman Rosette bango ba wele la kabibonga ya bokambite to tike la bango mais tout quel mécanisme moko ya rotation chaque 3 mois et en bas ekoti église catholique église protestante église musulmane ba confession religieuse et même mbilinga mbilingate pourquoi parce que ezali mobeko ndenge to prévoir ki yango ezami beko banso ba ko souscrire ba ko ndima ete tambola bongo pelinga ki salema na kimia mais bato oyo balingi makila etanga po bango ba vivaka na makila ya peuple congolais ba boyi yango balingi ba imposer biso eza makanisi na bango. Deuxième chose to lobeli décentralisation na suka wana Maman Rosette décentralisation ezali nini to lobi au lieu que chaque fois au moni ngana zalaki coordonnateur ya la muka na province ya Équateur babeta masasi bakanga ndeko na ngai kulutu na ngai wina lokondo parce que tuzalaki na ye longo na coordination pona nini tokendeki ko réclamer ete bapesa biso ba procès verbaux oyo ya compilation ya ba résultat pendant que tozo bundana tozo ba procès verbaux toki na kisasa wa nanga zo publier ba résultat ya mbandaka to me oyo kindokite omoni lolenge wana ya kosala tolobi esengeli kokoba te Maman Rosette c'est le peuple nde moto azali souverain na ekolo Congo ezali ndeko Chilombo te ezali mbosoko dia mpwanga te ezali bahati lukwebo te mais ezali biso peuple c'est comme ça que nous disons la décentralisation dans chaque centre local il y a compilation tango moto a voté ba memi résultat ba bureau de vote na centre ya compilation ba sali dépouillement sur place ba afficher yango to ebiete ndeko abine sika awa moi ba tricher nango sur ezali te bandeko balingi bongo te pourquoi parce que ba ebiete bilan ya ndeko Chilombo ezali libungu tulu soki balobete transparence décentralisation dépolitisation ezala na kati bango bakozwa eloko te yango blasha mongomba esengeli bondi marapata soki moto azali kosala asali so de moto alobaki akosala na sanza misato esali mbula misato nzoka esili pe na ino kaka te biloko pe zoki après une longue attente enfin mwana mboka Augustin Matata Ponyo immunité na eza levé lecture na yo très rapidement parce que tokomi pene ya ko sukisa émission na biso Maman Rosette nazali moto ya droit nazali juriste en surcroît avocat na ekolo nangai tozali ko bunda bitumba ya état de droit tozali ko bunda bitumba oyo ya justice distributive na mboka na biso mosala na biso au-delà ya droit en tant que baï politique ezali ya ko batela bato bazali ko sala mabete awa na linko lo banini soki ezali solo était mwana mboka Matata Ponyo atambola ki mabe esengeli une justice indépendante et ça la mosala pona ko pesa ye mbano o esengeli na ye pona mabe asalaki mais soki pe asalaki mabe te esengeli bazuzi parce que balobaka le parquet instruit à charge et à décharge soki ba instruire dossier wana et que ba moni était il n'y est pour rien ba sokoli maboko na ye bazongisi na musala na ye esika wana na kolinga kokota mingi te pourquoi parce que jusqu'à preuve du contraire moi na mboka Matata Ponyo azali ko bénéficier na oyo babengi présomption d'innocence oyo Sénat asali ezali bobelese ko lever ba immunité na ye elingi ko lobanini ba pesier na disposition ya justice pour être apesa ba argument na ye on peut tout reprocher
na attitude ya matata ponyo topé même ya bati lukwebo, mais le plus important ezali awa été soki mabe esalemaki esengeli e ba victime ba rejoindre réparation, soki pe azali innocent esengeli yepe azala laver. Pourquoi? Parce que to ki na scène ya dossier wana esika na boy ko insister mingi, parce que na se ya dossier wana na ki ezali na makambo ya 110 millions de dollars. Maman Rosette, 110 millions de dollars. 110 millions de dollars, ezali 110 000 kilomètres yanzela. Ezali combien d'hôpitaux, Maman Rosette? Ce qui a solo était mon amboka matata poni. Azwaki misolo wana kotisa ki na libenga na ye. Esengeli ay loba liboso ya bazuzi pe misolo wana mizongo. Mais ce qui denge na moni bandeko ya DGDEP bakomi mokanda po na koloba ete solo afutaka misolo wana ba victime bazali bazwaka, et ben esengeli to éviter sa justice objet à acharnement, objet il y a traque, il y a adversaire politique. Donc ici je m'aimerais bien rester na babot nangai en tant que juriste, en tant qu'avocat pour na koloba ete justice o ya solo esengeli salema to éviter koluka ko faire payer un adversaire politique simplement parce que tolingi était to éviter que ça la complaisance na niveau à bazuzi, ceux qui m'a bezali ba sanctionner, ceux qui pas azali innocent batika ya akende. Le plus important c'est peuple oyo asengela ko zomi solo wana ami retrouver na ba droit na motuna ya suka pona ko silisa émission à lelo moi liloba moke par rapport ya changement ba mandataire na banque centrale pe na RVA sikoyo ya solo na koki kotuna mutuna te, mais nazomi tuna mutuna elongona ba téléspectateurs total et sengela kika na banque centrale mama wana azala ekolo moko na ministre ya justice et sengela kika mama wana azala ekolo moko na président ya cour constitutionnelle na procureur près à cour constitutionnelle. Maman Rosette, ekolo Congo tozali na plus de 400 ethnies. École au Congo, tozali mobekoli konzi le biete naba poste topé naba fonction surtout la responsabilité sengeli équilibre géographique et à la respecter. Mais ce qui est au tali ko banana ndeko chilombo, aujourd'hui ministre de la justice, aujourd'hui banque centrale lelo, aujourd'hui cour constitutionnelle, aujourd'hui parquet près la cour constitutionnelle. Motuna tozoloba awa esengeli Maman Rosette to décourager molimo ya tribalisme. Et c'est que décourager tribalisme. Ce qui bande ko balinko lo bayango polele tenga na zolo bayango lelo polele. Tozo mona yango ekolo moko kaka moto ezo kanga bisika nyonso o ezali clé. Et pas misolo bimaka. Ekolo moko na bato baza na justice o baza censé ko contrôler. Et sika misolo ezo bi. Yé mon bonde ko chilombo na bango. Mais elingi ko lo banini Maman Rosette. Et puis il y a motuya parce que on est là qui n'a pas mais sur le plan technique na linko lo baboé oui bien été bandeko ya Fonds monétaire international tango bazota la lolenge mboka na biso ezo kene baloba ke sengeli to kene na ba réforme oyo ya makasi ba réforme oyo ko sala ite mboka na biso et décoller, mais parmi ba réforme on a baloba ki notamment et sengela ki ko changer Bokambi, il y a banque centrale. Maintenant, on va changer mutu ya banque centrale. Et ça a quitté pour na balingaka ndeko gracias mutombote. Mais ça a quitté parce que balingaki kota la lolenge ya ko sala na kat na banque centrale. Est-ce que mutuna nangezo na zotunao? Est-ce que mama owana oazali ekolo moko na ndeko Chilombo, oazali ekolo moko na ministre de la justice na bazuzi nyon surtout ya ba juridiction à likolo? Est-ce que aïe pour être ça la réforme à solo na niveau de la banque centrale ou bien aïe kaka pour être à fongo la couloir na ndeko Chilombo azwa misolo na ndenge azo sala ka dépassement parce que vous êtes dans le bélo comme quoi ya mutuya au lieu que banque centrale et finance à l'état oui bien l'état de moto a finance à banque centrale na biso a vivaka na déficit azali na déficit ya monnaie pourtant et moto azali banque censé ko financer par institution. Donc ba réforme ya makasi sengeli sale manakat na banque wana parce que banque wana zaka na misolote il y a bénéficiaire na misolo ya l'état lokola l'état lojaka misolo na kati kuna ye banque centrale azoka misolo ya l'état azo sale la yango pona ba dépenses o ya ye o ezali exorbitante koleka budget o sengeli kozana na yango du FMI tango azali ko insister na makambo ya réforme c'est parce que yebaki ete banque wana exagéré mabe du biso tozali ko tala lolenge nini mama wana ko sala mosala
oyo ekosala ete relever ekolo na biso mutu. Mais malheureusement merci beaucoup mwana mboka ayena démarche mususu ayena démarche ya pour redresser l'institution en lelo. Merci beaucoup bandeko balandi pona mokolo ya lelo tokomi na suka. Un grand merci na bino nyonso o bolanda kibiso na commune ya Lemba na YouTube ya Canal King de télévision bandeko nyonso ya diaspora to rappeler te to yamba ki pona bino mwana mboka Blanchard Mongomba o azali bongo secrétaire général ya Nouvel Élan parti cher ya mwana mboka Adolphe Mozito yende to sola kine ma matali actualité politique malgré que actualité ezali vaste to silisi na inote to la kibino ete oui mwana mboka to komi na suka. Mama Rosette na linka ko tuna motuna moko bana kalamu ba ebisa kinga na bosa na te pa ya mama Rosette ngobila to mona ki a lancé ba travaux ya nzela ya kimunza mais kino na mo ya lelo c'est sali 2 semaines tozo mona misala yango ndenge zo sale matin to lobi alobaki awa ko sala 9 mois amema biso te kino na 2023 parce que kuna biso mutu to zo bokambi to ko ya ko sala asala mosala wana parce que misala na biso les avocats to yamba ki pona bino mwana mboka Blanchard Mongomba secrétaire général ya Nouvel Élan. Un grand merci à l'équipe technique Mike Amwaka na réalisation Koupar Bola Rodi Louadio Freddy Taki dit les grands sapeurs. Un grand merci na bino nyonso ba ebole mbarate ko benga biso ko pesa ba conseil. Merci mingi na bino vraiment boko ba kolanda biso na YouTube ya Canal King télévision pe botika la brancher na Canal King télévision télé vérité. Tu as acheté